perfectionné plus que son nom. Makambo toboya kilobi et comment autoriser plus que comment l'issue me commande perfectionné plus que son nom. Makambo toboya kilobi et comment autoriser Bonjour, bonsoir, Balambi Nyonso. Oyo bomesana kolanda biso na chaîne Nabino 3 Exa Production TV. Et mbote Nabino Nyonso bozotela biso partout bipai nyonso bozwa mi partout dans le monde. Bisika nyonso oyo bolanda biso bozotela biso na mukolo ya lelo topesi bino mbote tozongisi pe matonde pa ya Nzambe mokonzi. Oyo asali ke ngai na bino lelo tomona na lisusu ngai na telema liboso ya ba téléviseur na bino et bino pe botala ngai liboso ya bandako na bino. Vraiment topesi Nzambe merci mingi et topesi lisusu merci na babone na biso nyonso basabona awa na 3 Exa Production TV. Oyo bozalaka wana ba fidèle na biso bandeko na biso ya basi to mibali diaspora congolais et topesi bino mbote. Lelo bozotuna papa Sano toza wapi? Lelo toye bongo to travailler et bon to travailler na quartier et Maki oyo ezwami na commune ya Bumbu mais awa tozali précisément na avenue Ngiringiri. Lokola misala e bandeli awa na avenue Ngiringiri na direction ya Gambela nde tozo bandela awa mais destination na biso ezali commune ya Bumbu quartier Maki nde bipai tokotambola tokokota ba avenue ndenge bomesana toujours kotala biso et on est ensemble avec vous. Mbote na bino nyonso botela biso papa Kalidja et topesi mbote pourquoi papa Feli Bolakisa et topesi mbote et papa Gervais Luboya et mbote ya mingi boza telme belé et tolela bino tellement trop et topesi bino mbote mingi et to continuer to tambola ndenge to mesana. Merci beaucoup. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goût à la simao yesoyo yesu zongana yo oluka baboye ya yesu yakana yo ipambole. Merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, Balandi Nabiso Nyonso, Bomesana Kolanda Biso, Botala Kabiso, partout dans le monde. Bino Bozana États-Unis, Bozana Paris, Bozana Belgique, Bozana Miami, Bozana Soudaf, Boza partout et Boza Awanakati, République démocratique du Congo, Bozana ba province, Topesi Bino, Bambote Mingi et pourquoi pas Topesi Papa Fili. Papa Filimbu, mon gala Tongo de toute France. Et lelo, tu as visité Gal, Papa Filimbu. Lelo, tu as visité Gal. Donc, lelo, tu as ma belé, il y a Bumbu. Donc, voilà, chers internautes, avant de démarrer, et Bomoni Awa, Constant, Tosali Awa, Awa Tosali Bongo, na direction, il y a Gambela. Na Ngiringir, mais toujours Kende,
boum awa toza na direction ya Gambela boyebi ke direction ya Gambela oyo eta oyo ezalela ebele botika yango boyebi ndenge ezalela mais aujourd'hui na makasi ya mokonzi ya mboka direction ya Gambela oyo batraitenir yango balatisa yango elamba ya sika ya béton donc toza awa TV eza radio te bino moko bozomona epuis bozoyoka donc voilà et bomoni ndenge bazotia béton donc béton ezokende donc constat tosali awa nzela déjà sila et bakomi na niveau ya kotia béton donc goudron eza te awa nde bazotia béton tozomona mpe kote oyo bazotia babordure et bazotia babordure donc voilà et merci beaucoup na bino tout botala biso merci beaucoup na bino tout bozolanda biso partout bozali na monde entier et topesi bino bambote na bino et pourquoi pas topesa mbote na papa Paul Mafuta depuis Hollande papa Paul Mafuta on te salue notre papa Paul Mafuta, pourquoi pas papa Freddy Kalidja depuis Allemagne, hein? Papa Freddy Kalidja depuis Allemagne, topesi yope ba mbote ya mingi et pourquoi pas na papa Feli Bolakisa depuis France, on te salue et papa Gervais Luboya depuis Royaume-Uni, on te salue aussi et topesi mbote pe na bino ba nyonso oyo bozo landa biso. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Awa toza kaka bongo na direction na biso ya Gambela. Toza bongo na direction na biso ya Gambela. Bozo mona ndenge bazo tia mabanga et bazo boire mabanga donc bazo dame yango. Bako tia ngo na niveau oyo kitango bako yambala moko ba tie ba béton. Donc moni ndenge béton bandi na commune ya Ngeni ezoya buwe béton bandi na commune ya Ngeni nde ezozonga buwe donc awa tout bazotia béton na béton donc bazotia béton na béton abomoni bamabanga nyonso oyo eza mabanga oyo bazoplanir yango pour epesa mesure pour epesa mesure donc voilà merci beaucoup chers internautes, merci na balandi nyonso bo otalaka biso et pourquoi pas topesa mbote et na diaspora congolais oyo bozali bande mboka bandeko na biso na ba diaspora congolais tolola bino tellement trop et tellement trop ya basi pe mibali pourquoi pas topesa ba maman ya Château Rouge topesi bino mbote ba maman ya Château Rouge na ba papa ya Château Rouge et ba maman ya Château Rouge topesi bino mbote ya mingi ya trop et tous les Congolais bozolanda biso partout bozali tous les Congolais bozolanda biso ba Congolais bozana Allemagne ba Congolais bozana Brésil ba Congolais bozana na France bozana Paris ba Congolais bozana Belgique bozana Bruxelles ba Congolais bozana partout bipai bozali et tolela bino tellement trop ndenge bolandaka émission na biso oyo vraiment esalaka biso pe tellement bien makasi et lolenge bozalaka wana mpona kolanda émission na biso les artères de Kinshasa ou découverte. Merci beaucoup lelo tozotambola tozokende awa toyaka na 4 direction et ya Gambela et tolobi ke tokokota baveni soki tokomi na commune ya Bumbu. Voilà. Soki tokomi na commune ya Bumbu ne tokokota baveni. Donc voilà. Merci beaucoup na bino tout botala biso et merci na bino tout bozo landa biso. Donc tout ça na institut et aux écoles. Voilà. Donc voilà. Merci na bino tout bozo tala biso et voilà, nous continuons toujours et émission na biso lelo
et bino tout botala biso tikela biso commentaire ozolanda biso depuis pays nini ozolanda biso depuis ville nini et bo commenter bino bato bo commentaka merci na bino bino bato bo commentaka ba commentaire ya motivation merci na bino bino pe bo commentaka ba commentaire ya découragement to pesi bino pe ka merci mais boye bakaki to le matin voilà to le matin bino pe bato botalaka biso botalaka biso po bozwaka mayele bosalaka ya bino donc voilà merci biso ezala lolenge tolobaka toujours terrain de terrain donc voilà toujours terrain de terrain donc toujours continuer toujours et toujours continuer et voilà et merci beaucoup merci na batutu botala biso merci na batutu bozolanda biso et merci na bino nyonso oyo bozotala biso on est vraiment ensemble avec vous et voilà rapidement et topesa mbote et na selele nzembela mona gal selele nzembela mfumu dimbangu bakolo garde miding la place Ambara moninga ya Judika ya Lukumbu J3 de Bruxelles bana gal ya tongo et tokota vraiment gal wana et tokota magal et bana gal ya tongo pourquoi pas topesa mbote na dango masudi mona gal mona gal vraiment topesi ba mbote et bipa ozali et bana gal nyonso bana selema ubumbu bana gal nyonso botolanda biso partout bozali topesi bino ba mbote bo aimer bo partager au moni pa na bino mona venir na bino tikela biso ngo na commentaire et ko sala biso ngo et ko sala biso tellement bien makasi to na besoin ya ba soutien na bino d'une manière ya ba commentaire ya ba j'aime ya ba partage ya ko s'abonner vraiment et tout ça et ensemble avec bino et avec vous donc merci beaucoup le lengo botala biso et awa Zokoba, j'espère. Alors, tu continues déjà Bumbu et tu continues Bumbu, mais tu as un quartier Oyo, tu cibles qui Oyo, tu Kotambola et Koko Sabino va venir, Nenge Kaka et Zalaka. Voilà, on a dit que Nicolas Belé et Bomoni va venir, Bouti ko rocade et on a tout bien on va voyager de la Molaï et le leto sont Sibino et système non. Et il va venir au Messala, il y a un autre qui va venir dans Bumbu. Donc voilà, donc bana poto partout aux alibes, au Talabiso, Boyebi, Gambela Oyo, avenue Gambela Oyo, Boyebi très bien, avenue Gambela Oyo, et zui dans, tu es bon, sotoni les alars à avenue Gambela, awa okolekate. Bosoto ezala wana avenue Gambela ya somo mais lelo avenue Gambela ezwi nzela avenue Gambela ezolatela ma avenue Gambela ekomi kitoko ya kosakana te epesi image pe na bana bungu Voilà. Merci beaucoup, Bino Batubo Talabiso. Et tout ça, toujours dans la direction ya Gambela. Et à Tokomi, et Babanine, ko Boaka Mabanga, à peine que nous, Babandi, ko Boaka Mabanga. Donc, Mabanga en l'annonce, et pour ya Koto. Donc, merci Nandenge Botalabiso. Merci na bana Bumbu, merci na bana Ngenge, merci na bana Selemaou, au bazota l'émission Oyo, nebi que vous allez avoir belé bana Bumbu, vous allez avoir tellement belé et boutique la biso commentaire, bana Bumbu, et bana Selemaou, vous osez là et bah commentaire la vidéo, vous se manifester et vous se manifester, yangonande et la xara force ya commune, yangonande la xara que vous êtes belé. Libana Moka, et que bana gal, bana Bumbu Selema, bana tellement belé, Libana Moka, et vraiment, beau aimer, beau commenter,
et ngana mwana bumbu et na mwana boye vraiment et ko sala biso bien makasi ko leka. Voilà, merci beaucoup olengi bolanda biso et topesi ba fille nyonso ya kitoko ba fille wana kitoko wana ba chérie wana bien wana topesi bino tout te partout bozali et bongo ba tonton ba garçon wana bien wana topesi bino pe mote bipai bozali partout boza oyo bozo landa biso. Vraiment, on est ensemble avec vous. Donc, biso pe to salaka musala oyo to lakabino musala oyo to prometabino musala oyo to ndima et ko lakisaka bino chaque jour. Voilà. Merci yango to pe makate to lalaka te pona ko lukela bino bilei ya kolia na ba etando na bino na ba télévision na bino. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la ciment. Yesoyo, Yesu zambana yo. Awa toza bongo na tokomi awa wenze ezalaki awa wenze ezalaki awa donc wenze moko ezalaki awa mine bomona bato tu bandoko te kaka bapanzani bake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  mipanzi. Vraiment, merci Nabino Toubolanda Biso, toujours continuer toujours dans la direction ya Gambela. Et Bele Bobimal Banamboka, Bobi Tao et Botikela et direction ya Gambela, mais le direction ya Gambela et là c'est la ma direction ya Gambela et changer direction ya Gambela et puis sur lumière et l'ongole il mange mon quoi bosoto pour les aller qui avoir la direction ya Gambela. Tomoni mai oyo ezouta wapi, j'espère Tchomoko toboki kuna. Awa tomoni mai ezoya, j'espère Tchomoko ezoya kotoboka kuna toyeba ngai nini mai ezouta. Voilà, merci beaucoup tozokoba et awa tomoni pe baza en plein travaux et bazo continuer kotonga ba caniveau et on continue toujours kotonga ba caniveau et ndenge ezokendeli toujours bazo continuer parce que koto bakaniveau ezokende babanino kotonga donc abandaki kuna bazoya bazoya donc voilà donc voilà. Merci beaucoup, chers internautes.
merci bandeko nyonso balandi tu bazotala biso topesi bino bambote voilà bomoni place misala basuki bazoya boye malembe déjà si batimoli déjà bakaniveau déjà donc misala bazoya bakomata éviter bakosuka ti place nini voilà merci beaucoup na bino tout oyo bozotala biso merci beaucoup na bino tout oyo bozolanda biso partout oyo bozali tolela bino tellement trop vrai fidèle na biso biso ya ndako ya palin ya libota merci beaucoup na baye nyonso oyo bosungaka biso d'une manière ya conseil, d'une manière ya finance, d'une manière ya ba idée et d'une manière ya commentaire, d'une manière nyonso oyo bosungelaka biso topesi bino vraiment merci yo pe muto talaka biso nano benga biso te nano zwano makasi ya kobenga biso te motalaka biso kaka merci na yo yo pe muto bengaka biso pe merci na yo yo pe mutu otalaka makasi otikaka commentaire te vraiment tosengi na yo bacommentaire esalaka bien bacommentaire nde place tomonaka na bacommentaire nde ezalaka place bolakisaka biso badefo ezali wapi bacritique voilà nyonso wana eyaka na bacommentaire ya félicitation wana esalaka biso mpe bien bacommentaire ya encouragement wana esalaka biso mpe tellement bien makasi koleka donc toza na besoin ya bacommentaire wana nyonso voilà merci beaucoup awa tokomi bongo na veni mafuta awa toza bongo tokoti aveni mafuta voilà merci beaucoup merci na bino tout botala biso merci na bino tout oyo bozolanda biso et voilà merci beaucoup cher internaute merci na bino tout oyo etolela bino tellement il y a trop voilà cher internaute oti kotika direction ya Gambela tokoti sikoyo awa na veni mafuta voilà tokoti sikoyo na veni mafuta tobandi sikoyo kokota baaveni po tolakisa bino bana bumbu boza wapi bana gal boza wapi bana bumbu boza wapi bana gal boza wapi bana gal ya tongo ya kopo ya soin bana gal wana ba fille bana gal basi ya kitoko ya bumbu selema wana ya gal mibali ya kitoko ya bumbu selema wana ya gal bana gal mobimba oh la partout boza dans le monde topesi bino bambote ya ebele awa toala veni mafuta et je dis que toza awa na avenue mafuta et puis na rappeler na bandeko nyonso baotala biso omoni epa na bino tikela biso na commentaire omoni epa na biso epa na bino benga biso tikela biso na commentaire omoni mpe epa na bino te tikela biso ngo na commentaire peut-être tokosala yango et après na deuxième partie sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zongana yo oluka baboye ya yesu yakana yo et toujours continuer awa tokomi na suka ya avenue mafuta de direction Gambela direction Chaba donc lelo toujours travailler quartier Mbaki toujours travailler na quartier Mbaki et wuti banda avenue Ngengu koye Gambela ti tokomi na avenue mafuta voilà avenue mafuta
tokomi na suka ya avenue Mafuta à toi la centre médical de Bumbu. Donc j'espère déjà ce que ça l'a raté distribué. Et voilà, merci beaucoup. Nabino Tubota la biso et awa tobini bongo na direction à Chaba et tobini direction à Chaba na avenue Mafuta. Omoni pa na bino mwana Mafuta. Pas na bino na Mafuta, omoni pa na bino benga biso et komela biso ça la biso bien. Et voilà, awa et continuer et la direction la biso à Chaba. Et donc voilà, toujours la direction de la Chaba. Alors, tu vas lui bosser à commune, il y a boum. Donc, bande comme ça, même mon communauté et pour la Tibino, alors, tu vas la direction de Chaba et lui bosser à maison communale, il y a boum. Donc, tu vas lui bosser à Chaba, la maison communale, il y a boum. Donc, maison communale à boum, il y a Moyo. Donc, maison communale, il y a Bumbu, il y a Moyo. Donc voilà, merci beaucoup, cher internaute. Merci beaucoup, Nabalandi. Merci beaucoup, Nabatutu, Bazota la Bisso, partout déjà, Ozola la Bisso, et maison communale à Bumbu, il y a Moyo. Et vous évitez, maison communale, il y a Bumbu, il y a Moyo. Donc voilà, merci, cher internaute. Merci, Nabino Nyonso, et le Labino tellement et toujours pour la collapse bino Moussala et Moussala toujours pour Tala. Vraiment, on est ensemble avec vous et merci beaucoup. Et bon, Awa, et Tipi, direction Chaba, le coach Awa, toujours deuxième avenue à Bisso, Oyo, Eza Awa, deuxième avenue à Bisso, Yango Tozoa, Tozo Kita, toujours la bien avenue et voilà. Zokoba, merci beaucoup. Au monde pas la vie, béni. Au monde pas la vie, au commun biso. Voilà. Voilà. Merci, cher internaute. Merci. Et n'abatu tout bas la biso. Voilà. Awa tout ça bon on a venu Lubaki. Donc après Mafuta Lubaki, bana Lubaki ceux qui peuvent bozali bosser manifester, bana gal, bana Lubaki et voilà. Et merci. Bana Lubaki nyonso et toujours à la biso donc tu besoin avenue Mafuta et bon awasko tous en avenue Lubaki. Donc merci Nabino Tubota la biso, merci Nabino Tubola la biso, bana Lubaki partout bozali et na commune ya Bumbu to pesi bino mbote moni pa na bino omoni lupango na bino omoni lupango ya belle famille na yo omoni pa ba belle famille na yo omoni pa ba ami na yo moko bande koyaka awa na avenue Mafuta et na quartier ya Bumbu et to pesi bino mbote ya trop voilà to pesi bino mbote tellement trop et to pesi bino mbote tellement trop donc toza bongo awa na commune ya Bumbu et quartier Mbaki et bipai wapi toujours tourner émission na biso na mokolo lelo et awa toza na avenue Lubaki. Voilà, merci beaucoup et bana Lubaki omoni pa na bino tikela biso na commentaire omoni pa na biso sala biso signe et ko sala biso bien to pesaka biso force ya komona ke mosala tozosala et bakolo nango bazolanda bakolo nango bazotala vraiment donc bana gal nyonso ressortissant tout ya bana gal partout bozali bana mboka to pesi bino bambote ebele bana gal nyonso tolela bino tellement trop bana gal boza partout dans le monde et biso et 3 Production TV tolela bino tellement trop parce que tu dis que bana gal bazaki bele bana mboka bana gal bosi manifester bana gal bo telema galoise na galoise nyonso et to pesi bino mbote bon awa to tika venu Lubaki et to zoni awa na direction ya Gambela voilà et to zoni bon la direction ya Gambela voilà to za bon la direction ya Gambela et voilà to bon la direction ya Gambela voilà to manzela mnono pour que bomona
Donc voilà, tozongi awa na direction ya Gambela koto yonzela nanu ekomi koto te et bazoya malembe et basuki na mafuta wana, j'espère bakomata bazoya déjà et merci na bino tout botala biso, merci na bino tout bolanda biso, merci na bino tout oyo bolingaka biso. Voilà, donc toza bongo awa na commune ya Bungu et na quartier Mbaki lipai wapi tozotourne émission na biso ya mokolo lelo et toti kolakisa bino déjà avenue Mafuta, toti kolakisa bino avenue Lubaki et awa toza tozola bino 3e avenue et sur Gambela Chaba, commune de Bungu et quartier Mbaki. Voilà, merci beaucoup. Totiki et Gambela, Totiki, direction Gambela, Totiki et petit et 3e avenue, na biso oyo ezwami na commune ya Bungu na quartier Mbaki. Voilà, merci beaucoup na bino nyonso oyo bozolanda biso et pourquoi pas topesa mbote na mwana gale ya tongo galois mwana gale ya tongo papa Filimbungu depuis France et mwana gale ya tongo toyebi te papa Filimbungu to l'équipe na bino tonan to l'équité et toza na quartier na yo te mais toza na commune na yo ya ba commune na yo ya Bungu et mwana gale papa Filimbungu depuis France mwana gale ya tongo ba galois nyonso boza na France, ba galois nyonso boza na Amérique, boza na États-Unis, ba galois nyonso place tout ba galois bozali topesi bino mbote ya tous les galois topesi bino mbote. Vraiment awa toza bongo na avenue Loya, donc après Mafuta Lubaki c'est Loya, donc avenue Loya yango omoni pa na bino, omoni lupango na bino, omoni parcelle ya famille na bino, omoni pa ba belle famille na yo, omoni pa ba camarade na yo, ba ex na yo moko bo bandeko ya pa ba master no moko bandeko ya awa na Bungu na quartier Mbaki, bandeko na Mafuta, bandeko na Lubaki na Loya, omoni lupango moko bandeko yaka tikela biso na commentaire. Et ça la rabiso bien, et puis ça rabiso force, et motivation, la koluka lisusu et contourner pour que bino bo tala. Parce que force na biso la rabino, tant que bozo tala, bozo partager, bozo aimer, bozo commenter, bozo benga biso, c'est ça aussi vraiment notre motivation oyo et motivaka biso disusu vraiment ma. Merci beaucoup, chers internautes. Mais qu'on rappelle bien sous nous avons awa tozo tambola, nous avons na commune ya Bungu, nous avons na quartier Mbaki, nous avons avenue Loya, nous avons masikoyo Chaba, nous avons avenue Loya, nous avons matasikoyo, nous avons Chaba. Vraiment merci. Nabino tout beau talabiso, merci nabino tout beau lambabino, beau lambiso, pour les labino tellement trop. Et voilà. On a collège Lembo. Voilà. Collège Lembo. Voilà. Toujours combat toujours. Et toujours qu'on s'avance. Merci. La bino tout beau talabiso. Merci la bino tout beau landabiso. Pour vendre le bosso à l'écran la bino. Pour vendre le bosso à la télévision la bino. Pour vendre le bosso il y a télévision na bino na makatsa banda ko pa bozali ozotala biso na ndako ozotala biso na téléphone ozotala biso na musala ozotala biso bisika nyonso ozwami topesi yo bambote ya trop pe ya mingi pe ya ebele. On est ensemble avec vous, merci beaucoup. Bon awa tokomi na suka ya avenue na biso Loya toza awa la direction ya Chaba tozoni bongo la direction ya Chaba avenue Loya na ngambu ya quartier Mbaki Chaba Gambela. Donc il se toujours tourner toujours kaka toujours Chaba Gambela. Donc awa toza na avenue Loya, et avenue Loya yango awa toza na avenue Loya et c'est Chaba yango avenue Loya toza bongo awa na Chaba avenue Loya et on continue merci. On va aller dessus à Bar Petrus. Voilà. Bar Petrus, ouais, il dit Bar Petrus. Ah,
na shaba et na bumbu et oyawa okotawa omela obimawa et vraiment et bar Petrus ya voilà ils appellent le bar moko ya kala la référence voilà. Merci toujours continuer toujours et toujours combat toujours continuer toujours combat toujours na émission na biso vraiment on est ensemble avec vous na bino tout bozo tala biso bino nyonso oyo bozo landa biso et merci et tikela biso commentaire bozo tala biso émission ya bumbu oyo depuis wapi banagal boza wapi banagal bagalois na bagaloise et botikela biso ba commentaire bagalois na bagaloise beau commenter na galoise na wala ndabino depuis payer un tel na galois na wala ndabino depuis payer un tel on ça biso bien na galois na wala ndabino depuis ville un tel et ça la biso tellement bien makasi et belé voilà oh là 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 moi ça voilà. Bonjour papa, bonjour maman. Naela pepsoda nanga. Naela pepsoda nanga kitoko. Pepsoda kitoko moko na 1000 fois. Pepsoda kitoko moko na 1000 fois. Naela pepsoda nanga likala. Pepsoda likala bezali. Deux kara likala bezali. Naela pepsoda floda. Pepsoda floda moko na 1500. Pepsoda floda moko na 1500. Naela brosse à ban. Brosse à ban na mkolo bezali. Brosse à ban na mkolo bezali. Brosse à ban na mibale na 500. Brosse à mkolo moko na 500. Brosse à keki moko na 1000 fois. Kuka tishi moko na 500. Kuka tishi moko na 500. Kuka tishi na 500. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Tous abonnés à l'avenir Kokolo. Tous abonnés à l'avenir Kokolo. Toujours sur commune de Bumbu, quartier Mbaki. Tous abonnés à l'avenir Kokolo. Et Bana Kokolo. Tout beau abonnés à la biso. Au Vanda à l'avenir Kokolo. Au Botama à l'avenir Kokolo. Au Kola à l'avenir Kokolo. Au Banek, au Yawa. Au Yebi à l'avenir Kokolo. Et vraiment, tu peux suivre Bambote. Tous abonnés à la biso. Ticket la biso commentaire depuis place Nyoso. Aux amis, aux Hollanda. Émission na biso oyo il y a les artères de Kinshasa et ou découverte de Kiti de découvrir et quartier et Mbaki na commune ya Bumbu et bon monde to longo to kota ba veni to l'accès bina veni mafuta to l'accès bina veni Loya, to l'accibino aveni mafuta Lubaki Loya et awa to yesko na veni Kokolo et aveni Kokolo et voilà. Merci Binetou Bolanda Biso, merci na papa Paul Mafuta depuis Hollande et merci na papa Freddy Kalidja et depuis Allemagne, pourquoi pas na papa Feli Bolakissa na France et papa Gervais Luboya wana ya biso ya palais et mbote mingi na maman chérie Marie Moulanga et azolanda biso depuis na résidence na ya Azami et mbote na bino tout au besoin la biso vraiment besoin la biso je compter toujours que ça bino ba mbote je continue toujours que saluer bino parce que bino nde boza ba patron na biso bino nde boza ba roi na biso et voilà et awa toujours ni bongo na direction ya Gambela donc toujours ni bongo na direction ya Gambela et toujours continuer et toujours ni bongo na direction ya Gambela. Toujours la direction à Gambela et Tika veni Kokolo. Tika veni Kokolo, toujours la bina veni Oelandi Kokolo. Toujours na commune ya Bumbu, na quartier Mbaki. Voilà. Merci na tout la biso et tout la bino tellement trop et tout la bino tellement ya mingi et nini boza liboso ya ba écran na bino boza liboso ya ba télévision na bino pona kolanda biso et voilà merci beaucoup na bino tukota la biso merci à toi et voilà awa tozui avenue Oelandi Kokolo tiki direction ya Gambela to côté soit avenue Kokolo pour bimisa biso tina direction ya Chaba. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, Nabalandi.
mutu oyo bozo tala biso bozo la biso. Et merci na ba Gallois na ba Galloise nyonso oyo ba tala biso, ba Gallois bwana Paris, ba Gallois nyonso bwana Paris, bwana ba Norvège, bwana ba Belgique, bwana ba Afrique du Sud. Et puis sinon na mota bwana venu Mayulu, avenue Mayulu oyo avenue Mayulu. Donc, vous avez moi avenue Mayulu, au Botaman avenue Mayulu, au Kolan avenue Mayulu, et Bomoni, et avenue Nabino, Yango Mayulu. Il y a pour ça moi la bumbu, oso tala bumbu na yotika, oso tala avenue na yotika, et tu la biso dans commentaire, au moni yango netani, et zo bonga, to ezo débat. Yotika bumbu netani, et puis au moni yango na état ni. Donc, donc si la biso dans commentaire, expliquez-nous. Et c'est biso on a trouvé venir dans la monongo boebo. Donc tous a bongo na venu Mayulu. Ah toi na venu Mayulu. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné bana Mayulu nyonso oyo bozolanda biso tikela biso commentaire et ekosala biso bien omoni epa na bino ndenge tomesana otikeli biso na commentaire ke namoni epa na biso et namoni avenir na biso. Ah toza na centre pédiatrique Berger, voilà, centre pédiatrique Berger, voilà. Merci et tozokoma et tokomi awa na direction ya Chaba na coin ya Mayulu, voilà. Donc oui. Voilà. Merci beaucoup chers internautes, merci beaucoup balandino sur le la biso, vraiment awa tokomi bongo na direction ya Chaba na coin ya Mayulu. Et toujours continuer et to bandi ko mata et toujours mata et voilà toujours mata. Merci beaucoup na bana ya bumbu nyonso bozota biso. Merci na ba Gallois na ba Galloise nyonso et tikela biso commentaire comment on trouver commune na yo, comment on trouver quartier na yo, comment on trouver avenue na yo. Tikela biso en commentaire. Tiki Chaba, toujours Québec, tiki déjà Chaba, nous avancé, toujours Québec, le côté et oui, mais on voit que c'est bon, il y a mon donc vraiment. Et toujours continuer. Toujours Koba. Merci, merci. Nayo mutu oyo ozotala biso, ozolanda biso. Et bando vanda ki boso écran pour kolanda vraiment émission oyo. Et topesi yo mote ya mingi, mote ya trop. Et voilà. Et toujours continuer toujours. Émission na biso bongo na quartier Mbaki et na commune de Bumbu.
Yesu yakala yo Lipangole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Voilà, tu vas venir Madimba. Donc, venir Madimba, bana Madimba, nyonso, et tu peux sibino mbote trop, bana Madimba, nyonso, tu peux sibino mbote ya mingi, bana Madimba, tu peux sibino mbote tellement trop, et on est ensemble avec vous, et tous ensemble, Nabino, et au monde pas Nabino, comme d'habitude, c'est que la biche dans commentaire, et au monde pas Nabino, au monde quartier, au monde, et le pan, on Nabino, et c'est que la biche dans commentaire, et c'est bicho, na moni pas na bicho, et ça la bicho fier makasi, et ça la bicho tellement essengo makasi ya kosakanate. Donc voilà, on va toujours continuer, toujours, to komina suka ya veni Madimba. Veni Madimba na coin ya direction Gambela. Donc voilà, et merci Nabino tout beau talabiso et tikalabiso en commentaire comment on trouver avenue Nayo, comment on trouver quartier Nayo, comment on trouver avenue Nabino et ta au monde lango avenue Bongi te baby direction Gambela au monde lango et bonga po direction Gambela ça vous mentir to ba déjà que ezo bonga po ezo kota makadam mais bakoto na yete bakoto na bakomite na misala ozo mona ba direction Gambela et baby te bongi voilà au monde avenir na bina baby te bongi au monde commune baby te bongi au monde et quartier na yo et quartier ngo otuvanga nini et bongi to et baby tikela bisongo na commentaire tozana ngo vraiment besoin bosenga ya makasi yo polingo benga biso olingo sponsoriser biso olingi ozala partenaire na biso olingo comment membre de soutien na biso et na travers misala oyo to salaka oyo et to tombelio soyez les bienvenus et tozozela yo maboko ya kofongama numéro na biso ba coordonnées na biso nyonso eza wana numéro contact eza wana okoki kobenga biso rejoindre biso na besoin nyonso ya bosenga nyonso kozala nango to rendre yo service. Voilà, merci beaucoup et tozofongola vraiment ba porte na ba sponsor et ozana flat hotel na yo ozana produit moko boye oyo ozana besoin ba banda kolobela ngo eyebana ozana concession na yo moko tekaka mapango ozana ferme na yo olingi ba banda kolobela ngo eyebana benga biso tokosola vraiment comme il faut. Tozana venu Kimayala, tozana venu Kimayala et oyo venu Kimayala. Lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Voilà, bana bungu nyonso topesi bino bambote ya mingi et voilà et topesi bino bambote ya mingi bana nyonso ya bungu partout bozwami oyo bozotala biso bozolanda biso et bana bungu nyonso tolela bino tellement ya trop tolela bino tellement ya mingi on est ensemble avec vous bana bungu oye bagalois na bagaloise nyonso oye on est ensemble et topesi tous les galois balibanda mboka topesi bino mbote ya mingi. Toza na veni Kimayala. Voilà. Toza bongo na veni Kimayala. Voilà. Toza bongo na veni Kimayala. Et comment on trouvait avenue Kimayala? Comment on moni avenue Kimayala? Oza mona avenue Kimayala, au potemana avenue Kimayala, au koli avenue Kimayala.
comment trouver avenue Kimayala. Salabiso si, tika la biso en commentaire. Yo muto yebi avenue na yo bien, yo muto yebi quartier na yo bien, yo muto yebi commune na yo bien. O trouver en ndenge nini, o moni en ndenge nini. Ya malamu e botami to ya mabe e bakisami. Voilà donc na ndenge moni lango mabe nango, bolamu nango, yo nde ko expliquer biso avenue na biso la raboté, na biso la raboté voilà. En tout cas, école chrétienne, voilà, bijoux. École chrétienne, bijoux. Voilà, donc merci. Et toujours combat, toujours continuer, toujours. Et tout comme bongo, awa na direction, il y a Chaba. Mbote mingi, mbote partout besoin mi oh bozo tala biso to le labino tellement to et mbote mingi mbote te pesimi ba mbote belé et ba maman na biso ya Paris, ba maman na biso ya Londres, ba maman na biso États-Unis, à Canada et partout besoin dans le monde bino ba bozo benga bino ba bozo commenter bino bato bozo aimer bozo benga bozo commenter bozo motiver vraiment merci et félicitations à bino pe bozo sala biso bien bo benga ka biso bo commenter ka be mission na biso bo emaka bo partager ka et c'est ça notre force yango et motivera biso du jour au jour tant tout le monde va commenter tout le monde va j'aime tout le monde va partage tout le monde va appel vraiment ndeti na sengi na émission oya mokolo lelo ya bana bumbu bobenga bana bumbu bobima bobima bana gali bobima ndenge ba papa filimbungu babima mwana gali ndenge ba papa filimbungu mwana gali amidimisa bana gali na bike boza tellement belle place bozali bomidimisa bobenga bana gali nyonso ba kolanda émission oyo bobenga et bon commenter et ko sala biso bien makasi na bike bana gali boza partout ya ko sakana te bana gali. Koleka biloko kolia alamwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato iko sanzame kala biso bato asumubeleki tozongela kaka nzambe et tout ça bon on a venu Ndungini et tout ça on a venu Ndungini voilà on a venu Ndungini nous sommes tous mbo tout ça vraiment na Ndungini te pesi mbote et bon awa na venu Ndungini te kokuta et matanga eza awa na venu Ndungini to kuti matanga et eza awa ya mama Miezi Mandimbila Pauline Miezi Mandimbila oza mwana ya Ndungini oyebi mama Miezi atiki biso et auti kotika biso et vraiment et ba sincère condoléances ma famille nyonso na bana ya venu Ndungini topesi bino ba mbote bele voilà toujours continuer awa toza bon on a venu Ndungini to komi bongo na direction ya Gambela to komi na direction ya Gambela na venu Ndungini komi bongo na direction ya Gambela na venu Ndungini et voilà to silisi to komi na
direction ya Gambela na koya ndunini tozomata sikoyo tokende kolakisa bino avenue elandi ndungini. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Merci na bino tout bozotala biso partout bozali. Merci na bana gali nyonso oyo ba commenter mission oyo. Merci na bana gali nyonso batala mission oyo. Ba gali wana ba galoise, surtout ba galoise wana ya kitoko wana, ba fille wana ba tonda wana ba vimba, to pesimement merci. Bobenga biso to na besoin ba appel na bino, to na besoin ba commentaire na bino. Vraiment papa Sano na bino bakadi akuba yeyo et on est ensemble avec vous et merci et de continuer je suis et avenue oyo elandi ndo ngini to tiki direction ya Gambela et to koti sikoyo awana avenue ndongini et to yokozwa avenue Luyindula. Voilà, oyo ezali avenue Luyindula. Voilà, Bokani Sangai. Donc, le Hindula, Bokani Sangai. Donc, toujours Kanisa le Hindula. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Nabana le Hindula. Merci beaucoup, Nabana le Hindula Nyonso, Bozo Talabiso, et Bana Bumbu Nyonso, Bozo Landabiso, Bana Bumbu Bozo Benga, Bana Bumbu Bozo commenter, au Moni Panabino Sepeli, au Moni Panabino, au Tiklibiso na commentaire, Bana Bumbu, Bana Quartier Mbaki. On est ensemble avec vous, on est ensemble vraiment avec vous. Bana Bumbu, Bana Gal, Bagalois, Bagalois, Bagalois Nyonso. Possible mbote il y a trop ah tout ça bon on a venu Luyindula avenue Luyindula bon mon nini moi na Luyindula peut-être na Luyindula au cola na avenue Luyindula et au moni avenue Luyindula ngo ndenge nini au juge avenue Luyindula ndenge nini vraiment merci na binotu bozo talabiso merci na binotu bozo landa biso on est ensemble avec vous. Alors, tout ça, on a venu Luyindula. Avenue Luyindula yango et on est venu Luyindula. Au moins pas na bino bengi, au moins pas na bino ticket dans commentaire. Tout ça on a besoin de bino. Boya belé, au nous soit lino soutenir biso. Nous on a biso zaliwana pour na kobenga pour soutenir biso. Au nous soit lino aider biso. Nous on a biso zaliwana pour na aide na bino. Au nous c'est pas lingi to banda kolobela eloko na ye numéro na biso zawana L'église komi opesa moto bisa koni fo bapesa yo ngombo tokomisi l'église lokola bandepose privo ya biso nakonzamba lobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela nous avons venu Luyindula et merci au moni pa na bino au moni lupango na bino au moni lupango belle famille na yo. Papa belle famille na yo, au monde papa master na yo, au monde pas na bino moko. Ah vraiment ticket la biso na commentaire. Ticket la biso na commentaire. Benga biso, ceux qui mutu ne peut aller tunga biso toko yanula yo. Donc tout ça bon on a venu Luyindula, tozo bima bongo na commune ya na commune ya Bumbu. Awana Luyindula commune ya Bumbu et tozobima bongo na direction ya Shaba. Voilà, tozobima bongo na direction ya Shaba. Voilà, tozobima bongo na direction ya Shaba na Luyindula. Voilà, Luyindula et voilà et merci beaucoup et de continuer et de bimi bongo awa na direction ya Shaba et Shaba ngo à la station ya Shaba et na Landu bongo awa tokomi na avenue Landu. Merci beaucoup Nabino tout oyo bolanda kibiso. Merci beaucoup Nabino tout oyo botala kibiso. Partout bozali bana gal bana bumbu ya kitoko ba galoise na ba galoise ba vrai chéri wana ba vrai chéri à Paris ba vrai chéri à Miami ba vrai chéri à Allemagne à Hollande à Suisse boza partout basi wana kitoko wana bana gal te pesi ni mbote ba ponta to ba noko ba yaya et ba papa te pesi ni pe ba mbote ebele bana gal te pesi ni mbote ebele et au moni pa na bino boza bongo awa na Landu
toza bongo awa na Landu na station ya Landu toza bongo awa na Landu na station ya Landu voilà awa tokomi na Landu na station ya Landu et to continuer toujours awa na vena biso Landu voilà bana Landu ovanda awa na Landu okola awa na Landu obotami awa na Landu topesi yo bambote ebele bana Landu ebele awa toza na cabine ya courant oyo ezalaka awa na avenue Landu voilà merci beaucoup na bino tout botala biso merci beaucoup na bino tout oyo bolanda biso et tolela bino tellement trop awa avenue Landu yango oyo na commune ya Bumbu quartier Maki voilà merci na bana poto nyonso boali bana mboka bana Bumbu topesi bino bambote ebele ya mingi tolela bino tellement trop tolingaka bino ya mingi e bana gal nyonso baselele nzembela mfumuki mbangu bakolo garde miding mwana gal ya tongo e topesi yo mbote et pourquoi pas Julie Kael Pundu mwana gal J3 de Bruxelles badango masudi bana gal topesi bino bambote papa Philippe Mbungu et depuis na France mwana gal ya solo galois depuis France papa Philippe topesi yo pe bambote mingi. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye oya lipambole yesu yakana yo vrema koluka lipambole mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili on a totiki avenue Landu et totiki avenue Landu et pour continuer nous avons la direction ya Gambela la direction ya Gambela awa tout le monde est connu est-ce que komata boye to nini parce que direction ya Gambela koto tout le monde eza ya kokonda eza mukie à par rapport liboso kuna est-ce que bakolia mapangu to bakobuka on a tokoyi bango kaka tango bakokoma koto est-ce que bato koto pe déjà ba signala bango to ba vexera bango to ebipete on a tokoyi bango kaka tango bakokoma koto oyo pona ni sala voilà merci et tokoti avenue oyo totiki avenue totiki direction ya Gambela totiki direction ya Gambela et tozongi et avenue Landu pour tous les sikoyo et tous la direction ya Chaba à l'avenue Zongo voilà avenue Zongo donc après Landu c'est la Zongo donc merci na bana Zongo nyonso na banda déjà depuis kuna merci na bana Zongo nyonso merci na bino tout oyo bozo tala biso merci na bino tout oyo bozo landa biso on est ensemble avec vous et tolela bino tellement trop on est ensemble merci et tous ceux qui si bongo émission na biso ya mokolo lelo ya commune na Bumbu na quartier Maki na avenue Zongo
Donc émission na biso esili lelo. Merci na bino nyonso oyo bolandaki biso. Merci beaucoup na bino nyonso oyo botalaki biso, bobengi biso, commenter, aimer, partager. Merci na bino tout. Merci na bagalois nyonso oyo bazalaki wana bagaloise pona kolanda émission ya commune na bango to quartier na bango et to pesi bino bambote ya mingi et toza bongo na veni Zongo. Toza bongo na veni Zongo epai wapi clôturer émission na biso ya mokolo ya lelo. Omoni pa na binote, omoni quartier na binote, omoni lupango na binote, omoni avenue na binote. Oh, osepeli ba tourner na quartier na yo, na avenue na yo. Et voilà, contactez biso tokoya pour la deuxième partie. Vraiment, au monde de Panabinote, Bengabiso, commenter et au ticket biso adresse et yosa côté nini, Olanda Kozom, Olanda Munene, émission Yabumbu et au monde de Panabinote, Bengabiso, commenter mission. Et possible sur la précision, vous en avez beaucoup côté, nous limite, pas tourner dans le quartier nayo, bengabiso et commenter et que ça la biso bien. Merci beaucoup, on a bien tout au Bolanda qui botal biso. Merci bongo na papa Philimbungu depuis France, mon Gali à Tongo et pourquoi pas papa Paul Mafuta depuis Hollande. Tout péché bambo talanda qui mission au Yabumbu et papa Freddy Kali Diapé, to péché bambote depuis Allemagne et puis alanda qui émission na biso oyo Yabumbu et pourquoi pas na papa Feli Bo Lakisa et pas à la qui on a pendant qu'on a émission oyo ya commune ya Bumbu et papa Gervais Luboya et pas à la qui on a liboso etandonaye pendant qu'on a émission oyo. Vraiment et merci Nabino tout botali biso, merci beaucoup Nabino tout bolandi biso et bobenga numéro na biso zaliwane les affichés. Merci na maman Marie chérie Moulanga to peshi bambote mbote mingi na banzembela selele mfumu dimbangu bakolo galdi midi mwana gali ya Tongo mbote mingi na bino tout botalaki biso bino tout bolandaki biso et vraiment on est ensemble avec vous, Tolela Bino, tellement il y a trop, et Tolina Rabino, il y a mingi, on est ensemble, et Nzamba Pambola Bino, Nzamba Batela Bino, après Sabino, nous sommes ma casse, après Sabino, ma coquille, la Kolanda Rabiso, et Nicolonioso, na chaîne Bino, Oyo, Bomesana, Kotala. On est ensemble, mbote mingi na bakonza mboka oyo pe batali émission oyo mbote mingi na bakonza mboka oyo batali émission oyo mbote mingi na batutu oyo balandi batali émission to pesi bino mbote ya trop tokutani au prochain numéro soki Nzambe azongi te bye. Le pasteur Godin Paul, Azana raison.